Des bandes à London TV. Kolata mayaka eza nango interdité eza on a problème. Naza mayaka. Olati mayaka. Lati yango. Wapi on? Na ko lakisa ngona na nini te. Ponde bo filmer bo kena ngo tina ba télé ba mona. Mais na mono pe na singa ya lokolo. Singa ya lokolo ezali 4. Message ni nezo pesa la 4 singo là. Mais singa za message on pesa peuple congolais te mais message na ngeza pona ngai moko. Nga na lata ngo po eza guna nga eza ba choix na nga eza façon na nga ba sentiment na ngai. Mais ba biso lata ngo la que za famille libre, c'est que za mbalite. Bon, eza question te que so muta lata ngo za famille libre te. Na ebi ke za ba ma pasteur musu ba tobola ba zolo. Ba lata ba mayaka bazali. Ba mi bene bon ba zo procher pe ba parole de Dieu le liboso li ba chel pas zo teya. Mais alati atoboli toyi ache mayaka na likolo. Eza so lati yango so za mobulu so za mobulu so za mobulu te oza mobulu te. Des bandes à London TV. Ndeti ngaba na ngala tsa singa mayaka loketo ke maputa wana wala kikala mena kilelo na kola tsa mwana nga dans singa liputa te kwa funa leti mayaka so mayaka ni sala ngani na njuta mwana ndeti biso basi ndeti ozalaka ekabulaka mkongo na basse peso formé. OK. Yango ezala pona bombo. Bon moi sito moi na obalati yango te. Oza na forme te. Non, ça dépend. Oza na forme te oui. Bako ndeti muto kolati singa loketo te. Oza na forme malunga to na taille malunga te. Taille malunga. Oui, faut za na singa, po peso taille. Et puis so forme à bassi, c'est ça. Donc singande et puis ça moi si formé. Oui, et puis ça moi si formé. Des bandes à London TV. Po nini mayaka ezakaka posa ya mutu ne tokola ngana lata mayaka. Lata. Oui, na lata mayaka. Rola kisanga. Ah, na la sandeni. Na lata mayaka po na ngamo na sepila na mayaka na sepila na lata mayaka. Mais ba fi mususu pe ba lata na bangoti. Siko bongo oyo obotaka na lokolo. Ezala pona nini? Donc wa singa na likolo. Donc ezapeka ndenge moko na mayaka. Batu mususu pe basepela na bakotsa mususu pe bakosepela na bakotsa te. Donc mais ba mususu batango ba mona ba ke baza ba fio baza moins sérieuse. Mais et comme l'équipe en a soute comme on a moi esthétique moi boka na likolo à côté moi chaînette à côté moi ba wa makama ya ba mayaka wana do équipe ba beza cinéma bela kisaka moi ça za mobulu de ba moi ça ndumba yango fata mayaka wala makambo akala bato ba ndo bule bomena kilelo o na ndimi tezalaka ke fi atemo eloko na likolo e boaka ye quoi. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube des Mbanza London TV original. Des Mbanza London TV original. Abonnez-vous. Voilà. Réalité, il y a vie, il y a Kinshasa. Naza ko approché par maman Nabiso, Namoni Azoteka. Bonjour maman. Bonjour. Bonjour. La caméra. Bon azotala. Bato bazolanda ba mona. Maman, o eza lambina ndaku to eza roteka. La kaka awa nazoteka la kaka awa. Teke la rapis mingi banani. Bata depo. Yango na teke la bato ya na mituka bazolia awa. Maman na approché pour za maman yango na approché yo. Mutuna langa ezali. Tozolo bela lelo sujet na biso za mayaka. Oyo nakala ba maman banda ko kata et moi eteni ali puta. Osali yango okangi moi na loketo. Question na nga yambo. Maman, pourquoi ba maman bokanga ka bana na biso ya basi pena mibali singa wana na loketo? Singa wana tokangaka po mwana zwa forme masoke zwa forme ya bien tokangaka nde singa. Singa na ta na kangi nazo masse mafuta osomona ke mwana zwi forme ya bien. Wana singa ya kala liputa. Singa ya kala ya liputa. Yango wana nde tokangaka. Mais na lelo oyo ba jeune fille o bakoli bango nde bazosoma mayaka na bazokanga pona fière. Mayaka wana ba jeune fille bazokanga 5 3 10 eza pona fière. Eza pona fière na ye. Wana eza pona ko masete nde bino bwana masete na kala. Kezo ko masete. Wana ko masete wana komi siko yi azoluka na ye na ndengi tanga azotombola pantalon bazomona pa bana mibali ke oui azana mayaka. Mais normalement ça ya mabe.
ekosalema te eza mabe po biso bamama kala tosalaka mayaka te tolataka yango te ta tozalaka jeune fille tolataka yango te oyo eza kola mondi mosusu bazokende nango ya bango moko esengeli il fallait pas mais mwana oyo aza vraiment kasengeli ka akoli mpe na mibeko ya nzambe alataka yango te ndeti bana nanga balata yango te po tosa mibeko ya nzambe oyo ya yo ya kala ezalaki opesika bana ya singa liputa po akabwana nde sikoyo ndenge esila bongo balataka oyo mayako ezo jamais bakolata yango te po eza mibeko na église epekisami. Est-ce kokabwana wana mama ndembo olatisaka bana ezalaka ntina age nini soki mwana akabwani apo longoli? Bon mwana kaka ndenge na bote bebe soki akokisi na ye ba 2 ans je crois 3 ans tolongoli po déjà nzoto ezui forme bien ekabwani ekabwani déjà. Alors soki eke mwana alataki yango te to mama moko asalaki mwana bongo te singa wana mabe nini ezalaka pa mwana wana? Bon mabe ekozala masoka mwana ezala mulai akolata liputa mwana mwasi masoko nzoto bongisa poza lingana ke mama mabe mwaye wapi soki bakangaki esinga wana te mwana mwasi soki alati liputa mwaye simba eza te mwaye mpe mibali balula nsima na ye boye eza te eza kaka ebimi kaka swa bala donc esalaki mwana mwaye adenda nde bajeune fille basalaka eza te mwaye mpe denda eza te po eza kaka bongo kaka. Alors lelo pe mama tokoma mona basi bakomotsongo na makolo eza pona pe makolo ekabwana te oyo bazotia na makolo wana je suis libre aza libre mobali nyonso amoni alingi ye. Donc eza différence eza la différence entre ya loketo na lokolo o lokolo eza vina ye mususu alingi po mibali baya bazotala aza na mobali te yango wana. Alors mama soki moi ça komolata mayaka na 5 10 o bakomolata ba perle wana eza na bokeseni na oyo aliputa o bino bondola tabana biso se babota eza na bokeseni pona nini o mayaka wana biso to komona kaka ndengi bana bazokola eza na bokesi to yebaki kaka bukoko na biso eza singa ya liputa siko o wana bango bazosala lelo boye eza ba geste na bango moko ozomona eza ya bango mama tsoko mama boza nango suste déjà longola no oh nga mama mwana kutu akokisi kaka 3 ans olongole singa wana po forme na loketo de sezwami bongo siko akolata ngo supwani po nzoto tolata ndenge eza pete wana ekokanga ye bien yango nde tolataka bongo soki ka ekomi nango makasi de forme zwi esili. Merci mama, merci beaucoup. Tokoza pe ba papa to tuna bango mutuna wana est-ce que comment ba papa to bamonaka mwana na bango abota mama kangiye ba papa batuna ba papa pe bayebi soki elakisi nini nayebi te tokoza pe ba papa po to tuna bango voilà namoni papa. Bonjour papa. Bonjour. Comment nani papa? Jean-Pierre. Papa Jean-Pierre mutuna langa ezali tozotambusa micro na biso pona rotuna ba mama na ba papa phénomène oyo ya kokanga singa na loketo oyo ba papa bopesa accord mama kanga mwana mwa kitendi ya liputa. Est-ce que papa bopesa mama accord akanga mwana kitendi ya liputa? D'abord un akoye bisoke eza nano diabolique. C'est diabolique effectivement. Mama papa plutôt bana onyoso ndenge mama bota bongo atika okangata moko te singa liputa na loketo. Étant que témoin de Jéhovah, Bible permettre ngai te na kokanga mwana singa na loketo. Donc nyonso tu wana ngazo considérer ngo que ezali diabolique, eza d'abord mondaine. Alors je ne peux jamais le faire, pas même un jour. Donc nanga la boti 5 bana basi ata moko na kanga singa na loketo. Mama pa kanga bongo. Jamais, aucune fois. Mais balobi ezaka ko sala ke mwana kabona za na terre bien. Bon, wana bango balobi. Mais pona nga na moni ke banonga na lati singa na loketo te bazali kaka kitoko kaka. OK. Donc ils ont le bélo comme côté. Donc ata mwana moko tatika ola ta singa. Mon côté nazara bango 5 ya kitoko bazo denda pe. Mais biloko wana ya lobi wana ngana ndimi yango te atamuke. Voilà, merci beaucoup papa. De rien. Voilà maman. Bonjour maman. Bonjour. Comment nani maman langa? Comment langa Maggie? Maman Maggie, mutuna langa ezali toyeba singa loketo oyo ba mama bolatisa bana na bino ya basi. Ezali
ya yambo ezali singa loquette wana pourquoi bolatisa bana? Bon, pour nga eza boy selon ndenge na yebeli singa loquette wana yo lobi na deux sens ya liputa na oya mayaka bakomi kosala mais oya liputa na tanga kala ba mama bando latisa bana mike pona loketo ebeba ti ebeba tendenge ekangama ekabwana donc epanzana ko ekangamaka ezala bien yango monaka mwana soki abotami ba masaka mama alors mwana soki abotami bébé so abotami fo ba maseye ba maseye penza azonga na mafuta ya mbila na biso na Équateur totiaka ngola na kati po ba mase mwana soko siko mase mwana après ozwi singano sa nini olatisie kolatisa pe wana po njoto na vraiment en tout cas ezala kitoko ezala ndenge ya mabe te selon de bino bozo mona mais oya lelo bakomi ko tia bana ba mayaka nga na mona yango eza pona kilelo donc pour la ngana moi le que c'est nezali na o ba mama bando tia na kala na o botsaka se mwana botami na o ba jeune fille bazo tia bango mona kimukolo ya mayaka donc c'est neza wana ngana moi na ngabo ke c'est neza na ngo poda nini ba mama ba bandai ko tia singa ya bilamba mais bango lelo bakomi ko tia na bango ba no tia singa liputa to singa bilamba ya ona lingi bokina ba bokesenité mama entre singa liputa ba mama bando tia biso bo bando tia bana plutôt ya basi ya mike ya ba bébé se babotami na oyo ba jeune fille ba koma ko tia bango moko ya mayaka bokeseniza entre wana basinga wana mibale ngai siko na moi lokwa bokeseniza lipona nini omoni tango ba mama ba bandai ko tia ba biloko wana eza yango na uti ko expliquer ake eza te ke pona soki ndenge nini eza po mwana azala bien azana forme ya bien mais oya lelo ekomi na ngonga na omona lokwa eza nango soko boti mwana mwasi olatisi eza lokola ozosala mwana kilelo yango na lobi ki jeune fille na yo tie mwana po ebongisaka mwana nzoto. Voilà maman, est-ce que soki ça verrait que boti mwana mwasi to mwana mwasi oya tia mayaka wana te kokola na akokola azana défaut? Bon akozala na défaut oui akozala na défaut pona nini nzoto na ye ekokabwana ozola nanga nzoto ekokabwana ezape na forme te donc mukongo na loketo na ye sa nini esangani yango mwana soki akomi munene makasi awa na mukongo musuni ebimi dodani pe kuna musuni ebimi siko zoyeba forme te ya masoko eza wapi mukongo eza wapi donc nyoso mibale sa nini ekangami esika moko alors maman akomi lokola na 4 de double nini masoko. OK maman siko toyeba boy toyeba la maman question limutuna suka maman toyeba est-ce que soki mwana ya mukie oya botamine botaka bango botaka à partir de combien de mois? Bon ezala ngo ça dépend kaka ndenge ko bota mape otie yo latisi esinga mususu ezapo oyeba mesure mo ano ndenge azoya pe munene c'est ça siko pona kolongola ngo faut tina age nini o botaka liputa wana ezala ngo ça dépend so lingi olongola na 3 mois yo 4 mois yo eza ça dépend ya mama oyo tiaki so kolongola na 3 mois 4 mois mona tikeli na forme comme na forme ya kitoko po zo sokola yo zo mase mafuta mbila aza à l'aise. OK ya mibale o siko bataka na likolo elakisaka pe nini ba wana likolo wana no loba na ngai te wana loba na ote mama yo tuna ba misusu ba misusu pe ba pesa yo za mama edikaka o edike baleki bala na yo bazolanda biso ya lokolo saka nini banga na yebi wana te wana pe tuna ba misusu pe ba pesa réponse ngai yo so mabilo na oke oteka ba to yanga na mesa. Merci beaucoup maman. Voilà jou papa kombo nani mama? Maman Mireille. Maman Mireille. Maman Mireille ozape na bana? Naza na bana. Combien? Baza 6. Ya basi combien? Basi baza mibale. Mibali baza 4. Maman Mireille, mutuna nanga liboso ezali boye. Basinga oyo bobandaka to o bolatisa bana soki mwana botami ya liputo kati mwana ndamba liputa olatisi bana. Est-ce que esalaka influence ni esalaka na njoto ya mwana to utilité nango ezaka nini pona njoto ya mwana mwasi? Singa loketo balatisaka ngo bana pona kokabola fesse na mukongo. OK. Donc soki mwana azala singa wana te okabona te. Mwana bota maka azala kaka bongo. Mais soki tie singa wana ya loketo ekaboli fesse na mukongo. Mais bamindele batia yango te. Bango baza bakabona te. Bamindele pe batiaka yango batiaka ba mayaka wana.
bamayaka na ntango ya kala ya bakoko na biso wana bandaka kolata mayaka na babengaka yango zikida ebandaka kokabola loketo bango bandaki kolata yango na ndenge ya bomama ya fiere mais biso nde basi ya lelo bakoma kolata yango neti bana na biso ya basi azolata yango mpo alakisaka nzoto batala ye ndenge alati mayaka mais ya mayaka ezalaka bamama kala balataka yango bapesaka yango kombo zikida. Maman, différence ni ezali entre liputa oyo bolatisaka bana soki abotami na mayaka oyo bajene fina biso bakomi kolata mikolo lelo. Eza nango différent penza te ndeti bandeko na biso ya basi ya bandingari balatisaka bana mayaka balatisaka bango na loketo po ekabola loketu na mukongo eza pena mabe te nde lelo nde biso awa tokoma kolatela yango na ndenge mabe bana biso ya basi bakolata yango batiki nzoto libanda bamona ya alati mayaka to ntina loketu mais eza penza mabe te. Alors maman bana basi bakoma kolata yango 5 10 7 9 kasi fier na bango bazosala ti atiki alati mwa sengla moki atiki nyonso na libanda po bamona ye nde mwasi. Mais eza pena mabe te. Eza na message moko te pesaka wana te eza pena mabe te. Bon o alokolo elakisaka nini lokolo biso toyebi yango ndeti na bamboka na biso ya mindele kuna balataka yango na luketu soki oza okipe te mutu nyonso omonaki wana afamille libre oyo batiaka na lokolo mais biso pe modele bakomolatela yango tomona mwasi ya libala alati yango alati ndeti nga nakoki kolata yango te. Soki mwasi ya libala soki alati yango elakisi nini te mwasi ya libala soki alati yango basentiment kaka mais nga nde naza boye nakolata yango te. Bamisu bakomolata mpe de makolo wana basentiment mais nga na olata te. Maman siko ndenge okomi mpe mama boye mayaka wana ozalaka mpe nango te nga nalata yango te mpo mama esi abongisa nga banda bomwana mwa fese esi ebongama na singa loketo esi esila. Merci beaucoup maman. Voilà nazwa mama nini akoloba mama tala mama koloba ye wa mais desabi. Bonjour maman. Bonne santé. Santé kitoko. Nakoyeba kombo. Kombo na Jetu. Maman Jetu. Jetu soki. Vous appelez na bana? Naza mwana moko. Mwana moko. Maman Jetu, mutuna nanga ya liboso ezali tozoluka toyeba. Tangu bana na biso babotamaka. Ezaka système wa mama nyonso bayebi surtout ba makala. Balozo eteni ali puta bakangi mwana loketo. Système na kokanga eteni ali puta. Message nini oyo epesaka elakisaka nini? Bon neti ngai nayebi message oyo akoloba mpona singa wana enga na bota mwana nga bamama biso bayisanga ke totyaka mwana singa po luketu na ye ekabwana surtout mwana mwasi eza mpona luketu na ye ekabwana yango balatisa presque mwana singa na luketu neti na bana mibali nayebi bana mibali ya mibali ekima bango yango bazwaka ndika batie na kati ya singa na balingi balatisi mwana oyo nga nayebi nde yango wana. Alors oyo sikoyo ya lelo tokomona ba jeune fille bakomolata mayaka est-ce que na mayaka na singa elamba wana eza différence entre mibale wana mayaka na singa luketu neti ngai mwana nga bandaki kokola mwana nga tellement azali mwana mwasi azokola ekomai na tamo boye tellement monde ezochanger makambo ezochanger tokomi na kilelo nalongolaka esinga nazwi mayaka nalatisi ye neti nga mpo na ngai namonika ezolongwaka ezosalaka neti eloko moko nalongoli singa liputa natie mayaka mpo singa liputa ekokoma salite mayaka eza facile mpona mwana alatango. Mayaka na nzoto mwana mwasi esalaka nini soki olati mayaka? Neti ngai nazanga islam naza bibi mpa na biso na région na biso eza permis fo kolata mayaka eza nango interdit te eza nango na problème. Naza mayaka. Olati mayaka? Olati yango. Wapi yango? Nakolakisa yango na nini te mpo nde bofilme bobokende yango ntina batele bamona. Mais na mono pe na singa ya lokolo. Singa ya lokolo ezali 4. Message nini ezopesa na 4 singo là. Mais singa za message opesa peuple congolais te mais message na ngeza pona ngai moko. Nga na lata yango po eza guna nga eza bashwa na nga eza façon na nga ba sentiment na ngai. Mais ba biso lata ngo la que za famille libre, c'est que za mbalite. Bon, eza question te question muta lata ngo za famille libre te. Na yebi ke za ba ma pasteur musu ba tobola bazolo. Balata ba mayaka bazali. Ba mibene ba bazo procher pe ba parole de Dieu le liboso li ba shel pas oteya. Mais alati atoboli toyi atie mayaka na likolo. Eza
te so lati yango so oza mobulu so oza mobulu so oza mobulu te oza mobulu te. Voilà notre baladeur continue, tout doit continuer. Tout le temps micro na biso. Pour te poser question na o etali mama Mayaka. Mayaka na loketo. Mayaka na loketo. Elaxini. Elaxini. Maman Bazawana. Maman, bonjour. Bonjour, papa. Boni. Très bien. Oui, bah, comment on a Kitia. Kitia nani? Kitoko. Vous avez maman? Oui, nous avons maman. Maman a combien de balles? Des enfants. Bali, tu bas? Fille. Maman, question ambitieuse, celle-ci. Quand la caméra, tu vas répondre. Question ambitieuse, oui. Non, problème est athée. Ok. La question est juste, tu es bas. Binu maman, tu es bout tarabana. Singa au boulot tarabana loketo. Pour la carte, tu es bas qui t'arrive singa l'emballé le comme Mayaka. Tu es bas pourquoi vous préférez rouler tarabana singa? On appelle singa ou l'axinine. Singa Mayaka. Eza boye na sera kala ba mama biso ndo leza so basinga maputati donc na kilelo biso to comme préfet to leza biso basinga Mayaka ya bana parce que ça la mo esthétique mo boye vous comprendre ndeti ngabana ngana leza basinga Mayaka loketo ke maputa wana wa kikala mais na kilelo na ko leza mwana nga donc singa liputati quoi fona leza Mayaka so Mayaka ni sala ngani na njuta mwana ndeti biso basi ndeti ozalaka ekabulaka mkongo na basse peso formé. OK. Yango ezala pona bombo. Bon moi sito moi na obalati yango te. Ozana formé te? Non, ça dépend. Ozana formé te oui. Bako ndeti muto lati singa loketo te. Ozana formé malunga to na taille malunga te. Taille malunga. Oui, faut ozana singa, po peso taille. Et puis so formé à bassi, c'est ça. Donc singande et puis ça moi si formé. Oui, et puis ça moi si formé. Nathan wakala, nabi Nathan wakala. Ba mama sondo so ba kati songa iputa, ba bambi mena kilelo. Biso to comment préférer que tout les tabac no so singa loketo. Moi esthétique nanzo. Oui, et kabola rapé, et puis ça moi si formé. Est-ce que sur le petit monde attend à bout maratina âge ni faut longola. Tenga longola te. Longola te. Oui, na la tsabana. Donc maman, il n'y a pas de zala maman qui te pose à non. Boso na lango yo ebandeni. Tu n'as pas de question. Question na biso na zala ngo ebandeni, c'est ça le problème. OK. Alors deuxième question Ali, bon singa oyo ba maman beaucoup mo lata na lokolo. Ba jeune fait belé ba ko mo lata, ba maman belé ba ko mo lata ngo. Singa wana ezala pona nini? Singa wana na biso ba jeune fille. Ba jeune fille ba comment préférer singa loketo mo esthétique. Alors là moi culotte nae, moi basket nae, moi robe nae, bois camine, moi na singa loketo nae. Singa lokolo nae, je m'excuse pardon, singa lokolo nae. Donc les singa la tangote. Donc yo la tangote pourquoi? Mon homme de la façon nae mais babi za femme libre dans la tangote. Oui, ba lobi za femme libre mais mutu ça ko la tangote mais za femme mariée. OK. Mutu ça ko la tangote femme mariée, c'est esthétique nae. OK. Nga mbiso kola tanga za femme mariée esthétique dans le colo alati moi kilote na ye moi eloko ne boye c'est ça mona mutaza na ndenge na ye la famille libre ndenge ni olati singa non le ke ba bien on fait libre na ndenge nini non c'est ça ba ki moi c'est esthétique oui bona kala ndi to yoka mama so beta so solo babi ba ndeko tso soki ba esclave, no kama ba singa loke esclave. Mais biso so esclave te, to esclave te. Mais to c'est là ce comme on jeune fille moi singa ne même ça dans moi ça le monde pe na alliance. Mais ça en façon ma bête c'est ça. Merci beaucoup maman, c'est pelé. Merci papa. OK. Bye. Bye. Voilà. Ça continue, nous avons pu ça rap na maman et juste toyeba ce qui like sarani ni singa loketo na singa lokolo. Naza pe mina ligne ya ba maman wazo kangasuki na rotuna ye avant na côté pas maman pas au kangasuki nazo tuna bonjour maman. Bonjour papa. Comment nani? Marlène Mondonga. Maman Marlène Mondonga. Au bota déjà? Na bota mona moko. OK. Question na ngai ya mbozali toyeba ngai na bato bazola na biso singa o bino ba mambula tsabana loketo. Eza d'abord eza pona ni. Bon. Musu bakanga ngo pona ko batela te ya mwana mususu batiaka ngo pona protection de tindeni protection loketo kati et ça la mona moi sentiment na loketo sentiment loketo
Bon, ceux qui m'ont là, ça ont été sentiment loquette que ça a été. Bon, ça dépend à mon tour. Mon sous pas tirer ni mon athée, mais na bako qu'on a besoin de vendre côté Ango, pour kabula moi na Congo. Congo. Et kabula katikati. Katikati. Bassin nango du Kolo. Mais na kalaba mama bandoka ta eteni ya liputa. Lelo et comment na mayaka. Différence ni za entre mayaka na eteni na liputa. Différence ya makasi. Déjà la ligne. Eteni na liputa le ki mayaka. Na nini? O yango esiraka penza ekaboli penza. Mais singaloketu ya mayaka wana ekabula penza mwana te. Alors na âge nini il faut mwana la ta singa wana. Et na âge ni faut longoler singa na sene temps abota mi olatisie. Ça romi na âge ni faut kater. Bon, ça dépend ya mutu. Mususu akoki kokata mwana na ye akoki 3 ans. Mususu akoki kokata mwana elle akoki 5 ans. Ça dépend ya mutu akotika. Mais tout le monde akokata mwana eka mwana akoki une année ya longoli nango atie singa ya mayaka na loketo. Mais singa mayaka ngo lelo tout le monde na ba maman ba komi kolata ngo. Ba jeune fille ba maman ko zalongo 7-5. Ça sert à quoi que ça? Bon, on a bien gagné quand ça pas l'angai, il a bien gagné ça sentiment ya luketu sentiment luketu. Dès que ça besoin nango? Oui, naza nango. OK. Bon singa ya lokolo. Singa lokolo et la kisarani. Bon, lokolo. Nga penza na tsaka ngote mais to landa ka style ya ba Taliban na mboka mingi ba indien ba Nigeria mais nga na presala nga ngote pre ebimaka donc na bato ebele bimaka ndeti oza libre animé na koma mona ti basa mabala ba koma tsango seke biso so mandemo bato bataxaka bato batsaka ngo piste mingi ba mona page ni fobi seke fio binaza mon boulou amuta loyenge et tout pour comment pena ba femme mariée batsaka ngo non femme mariée ba koma tsango et comment loka bon ngala obenga comment ngolo kwa look. OK. Comment on look na lokolo c'est ma esthétique moko boy. Eza look. Oh so like look te mais ba belé o marié ba nga batisa ngo te nga ko mo look. Merci beaucoup maman. Voilà micro na réseau continuer toujours quand retambola. Voilà tout le cas sous maman ni toko ya mbawa. Normalement moi c'est maman bonjour. Oui bonjour. Bonne santé. Oui santé ça bien. Toko c'est la maman ke? Des problèmes té. Comment on a dit? On a Rachel Mokange. Rachel Mokange. Oui. Vous êtes congolaise? Oui. Des pères et des mères? Oui. OK. Tu as la caméra, boy. Question zali tolunga toyeba. Mayaka oyo basi ba koma kolata obino basi ba mo kolata. Mayaka toyebi ba lokata etenya liputa balati mona. Différence ni ezali entre etenya liputa ba nolata na kala na mayaka oyo ba mama to ba jeune fille ba komolata na mkwalelo. Donc mayaka na singa donc a besoin de différence nango. Donc la différence nango ça par rapport que kala ba mama banda ota kitenza liputa. Mais na lelo to koma ota mayaka to taka ke mwana jeune fille be mwana ozo tie kitenda liputa to mona ke sala ka propreté. Et on to koma na système ke to ko laitsa mayaka. Nde to koma na système wana. Alors mayaka ngo elakisaka nini? Message ni epesaka soki moi salati mayaka to azala mayaka te baza na différence nini entre bambali te pona wana différence ezate po nini mayaka ezakaka posa ya mutu ne tokola ngana lata mayaka oui na lata mayaka na la sandeni na lata mayaka pona ngamo na sepila na mayaka na sepila na lata mayaka mais ba film mususu pe balata na bangoti siko bongo oyo obotaka na lokolo ezalaka mpona nini donc oyo asinga na likolo donc eza pe kaka ndenge moko na mayaka bato mosusu mpe basepela na bango kotia mosusu mpe bakosepela na bango kotia te donc me bamisusu batia yango bamona bango ke baza bafille oyo baza moins sérieuse mais ekoma na ekipaka nango esu te ekoma nango kaka ke mwa esthétique mo boka na likolo akota mwa chaînette akota mwa bawa makama ya bamayaka wana babezaka nsina mabelakisaka ke mwasi aza mobulu nde baka mwasi aza ndumba yango efatisa mayaka wana makambo akala bato banda obule bomenaki lelo oyo na ndimi te ezalaka ke fille atie mo eloko nde na likolo ebwaka ye kwa
Ça appelle famille libre. Ate lote. Bon, Kilelo ngo zaranini, comme Kilelo zaranini. Ah, Kilelo zakake. Ka Kilelo monja ko kanenge yake na ba vitesse. Biloko zo René Mikolo. Bas vitesse ka ba biloko ye René Mikolo. OK. Merci maman. Na moni bine boso là. Ça va, merci. Bonne journée. Merci. Voilà micro zo connaître au table. Moi pousse na ko. Ozo banga. Bien non banga te papa. Bonne yo. Bien. Oseka. Bien. Ça va c'est tiens. Moi si hein. Comment on est? Rit. Maman Rit aussi Rit. Nyonso kaka. Bon, question na biso mkwale les ali. Juste to lintoyeba. Et puis ba singo ba balata loketo. Oyo na kalezaki mais maman kati moi singali puta lati si mwana. Oui bien ngozi. Na bien ngozi. Et la kisarani ni siko. Eza soutien. Et comment nini kasi? Yo mama yaka na loketo. Parce que mayaka na singa wana différence neza entre mibale. Pourquoi elongwa singani comme mayaka? Mayaka na part na ngana bike mayaka sala biso basi bien. Ndenge ni sala bino bien. Ba 600 Pona ngai mayaka za singa kwa. We kabulaka face na mkonga mwasi. We salake mwasa kabwana. Ni singani na kabwana boye. Pona mayaka. Pona mayaka. OK. So siko mwasa za mayaka te. A repeindre ni taille, à repeindre kokabwana, ils a parmi ba qualité à repeindre en katina. Non, mayaka ça la musique bien et ça la bien. Taille mayaka te comme ça taille. Nous soit cause ça taille mais ana mayaka te. Nous suis pas cause ça mayaka mais ana taille bien te. OK. Dis na ngai vraiment na bi ke mayaka ndi ça la moi c'est azala. Liaka. De ça la biso surtout ba fille. Liaka ndi ezala pena bien. Mais monsieur Baromo là tango 5, 6, 8 points. Oui, ni tinga là tango 4. Na nango 4. Na balso comme 8. Et ça la bien, aux vendre pena chérie non pe boye. Il m'a pe tomba mi boye. Moi li yakapé monani. Chérie lula yakato lula yone longi na beauté na. Yakapé atira bango. Li yakapé atira mi balit. Vali pe boye et attirer papa. Voilà, il y a qu'à tirer à papa de notre koloba. Sur question na musuna na tuna. Bongo oyo basinga oyo. Kata. Voilà, maman bongo siko système ya singa lokolo basi ba koma rolata mingi. Na ke sika mso bise moi salati bongo za moi sandumba. Ba mso bise moi salati bongo ada fille libre. Non? Singa lokolo, et ça la longa moi aspina lokolo. Okocha no moi singa. Moi le papa propre et ça là bas si bien. Ils allaient en peu moi ça libala pe anda kwa ti moi singa lokolo. Biso pe basa libanda pe boye to ti pe moi singa lokolo. Et problème té singa lokolo. Et généralement non, ils ont un problème té. Et un problème monté au gêner le singa lokolo. So et la kisarani ko ta singa lokolo la kisarani. La fierté à biso basi les biso basi nous habitons comme fierté au du moi singa lokolo au tier. Mais d'ailleurs on ils en ont l'autre. Merci beaucoup, maman. Répondez bien. Bonne journée. Merci. Voilà, Mbote na bala YouTube bozola partout dans le monde. Et ça pour un plaisir. Il y a comme on bino na mkwalelo partout bozali bozola ngai. Merci pour la confiance, la fidélité. Oh bon mais ça na repé sangai. Lelo naza kotambola. Na tambola na ba commune. Je suis sûr qu'on a sillonné plus ou moins 4 communes. Si j'ai lelo za tolobela o abenga kamayaka ou singa ya loketo. Ba maman otoyamba na ba papa otosola bango ba pesa plutôt signification nango c'est la kisarani. Et puis ben expliquer pourquoi ba préférer ka kolata yango topé kolata bana ba o bazana mike baza ba inconsciente mais ba parents ba préférer kolata bango. Raison pour laquelle micro langai baladère et Zotambola précisément la ville province à Kinshasa naza la Moamba nazo Tambola. Voilà merveille Totambola. Voilà un grand merci na bande kotou oyo osepeli to bopesinga libaku ya ko répondre na ba question na nga la micro mkwalelo adar si fola romina suka. Un grand merci na ba vrai ngai na moni maître Jordan Chinarambo les grands judokas les grands maîtres Bambote côté dans la commune à Matete. Et pourquoi pas
aketsa kitoko moi sa taille babo ya basambwa motema Roger nakata motema mais pourquoi pas à Rachel na pesa ba gros bisu kota za matete na bosanité belle mère Anna Muyandi bambote koto zali et pourquoi pas Sandra Kitoko batu bolinga razer sifo na zona pour resala musala Kitoko sans oublier ba bon séjour à Kinshasa à maître Dickens Lutadila Nzambe à Morote bambote koto zali. Quant à moi je prends congé de vous Tokutana. À la prochaine. Voilà un grand merci. Nabino batutu bozo opportunité à Rolanda. À traiter Kitoko Azer Sifo. Mais ça aussi Nabino Saibino. Kitoko Wapi. Merci aussi à mes vrais. Dangai bateau tout. Oh vraiment ngala bango to partage aka. Bon moment ensemble. Là je vois mes vrais et je vois Rachel Mokange, Mama Tirki, dans son ligne là, tu as bilamba qui toko taille et fan ba griffe, Luka Rachel Mokanga bête là ba forme quoi, on se rolinga ba collection se rolinga et pourquoi pas à Kate Kitoko ya Roger Maman la Choukana, moi la Kitoko nzamba pesa bango. Oh le coup maison en ankolo, ba tout bolinga razer sifo. Azana pour recevoir bien musala. Maître Dickens Lutadi la nzambe a montré bon séjour na katia ville province à Kinshasa, c'est de la part des exercices on a pu sur bambote côté aller et pourquoi pas à maître et pourquoi pas à Néné Malonda na PC bambote côté Zali. Voilà, quant à moi je vous dis merci, au revoir. Et on a profité à cette occasion de présenter ma sincère mes condoléances na Néné Malonda ou tu peux perdre maman Lekinaye vraiment famille baza vraiment en deuil. On a présenté bango ba sincère mes condoléances comme la bango partout au Bazali. Voilà Zersifo, on a commis vraiment la souka. Merci Tokutana, à la prochaine. Merci, bye. Des bandes à London TV. S'abonner à la chaîne Nabiso Oyo. Demel TV original.